a changé écriture moi-même ata bango moko bato babanda kokoma kala ta bamona écriture ya Belleville ebele baokaa motema pasi baokaa motema kifiamfita koma mwana mokie boye kitengesana mwana mwasi so mpe totali mpe bien Belleville mpa koleka papa na biso kitengesana naoloba na yo ata ye moko papa place avandaka masoka soki azalaka na bomoi to soki akufa soki aza na bomoi place avandaka azalaka fiere na Belleville. En tout cas osukisi masila auka motema masila auka koke te alobi il devine oza mwana mabe il devine oza mwana mabe devina mokola lobi mokola bebi abiya koswana na stade mobimba aolemba te il devine yaka lisusu yaka na facture yaka na facture obi devine aza mwana mabe mokola koki te abina ko répondre bino banyama mike te oso répondre da Davina ti eboyo ningo kena ondeni yepa bengi Davina liboma quelque chose Davina za liboma te akoki choc te ata traité Davina muta liboma et ça c'est nini à répondre Davina et yo quand tu répondre Davina ça Davina ko OK ngapa na lota tona bateske o déjà Davina Davina la kisi si lauka na sa muninga noté solo OK ala kisi si lauka na sa niveau moko na bana na oté yana niveau mona yo na sa niveau moko na yo ya répondre yebe siko atali si batu ke na sa niveau moko na Belleville na sa niveau moko na Davina apwa yango mona répondre OK dans un niveau ya si la azana niveau ya Belleville atali si batu na video na sali OK yango zo mona be kumani ba kondi yenere beaucoup de balobela est-ce que ba comprendre mon tema mbo moi répondre bato obion na lobi loko ekumani mwasa mukuse basa mikuse président de la république fa pese na ngango apesa ngai bango fona benda bango makolo bakoma milai tala ti ya koki ko supporter choc à Davina te ya répondre ya talisi biso ke milai ya talisi bango ke naza adversaire ya Belleville te adversaire na ngande Davina yango mona traité Davina za pa mamutu d'accord répondre banyama mike te alors on occuper mudaliboma siko répondre nani Davina za kilo Davina za mwa mabe Davina obi surtout likamba facture oyo na ba ina ngate et puis na likambo ke obi eloko muso esui bango makasi nde Davina ba na bloquer mama abino Davina aba abi il Davina bingam la bloquer si la uka action moto azana orate bango lisusu bakoti bitumbango baye lisusu il Davina po no sa batu boyeko affaire Davina osangisa bote bila le que tu ye lisusu vivete pas sangani ya sangani Davina za kilo atana niveau ya sila te Mongo sangisa bango te yo mona yo nani tout ça non ozo mona ngo lisusu te bango basangani lisusu oba bakoki te osa blog po basangana lisusu mais wana franchement faut bosangana lisusu babosa nango na ye te nana ye lisusu te nano aye nano te bango ne tuda si baye bango ne tuba yeta bandaki yango bosangana su bien bango nyonso bosangana su bien Davina za mwa mabe ya moto aza na ora te nga neti na vandi na nga boye basorti mbele tiki na bango makambo na bango baotozala makambo na bango awa ti omoni ke bapesaka te elaliwa Davina obengo leke tia koti su makambo oui leke azali leke tu ye leke tu aye Davina Pamela Davina kilo Davina vivete même loba oui na la plateau non qui ne t'aime pas si Davina peut si choc Basé bien faut te sur quand même
namoni ancien ya ancien terre ya Yesu ko ya aya Eric yo ya kakasi comme yo za mobali omoni ke yo za na nguya yo ya kakasi ami yo kilima ndefu ebele na sonité ubengi aya ye za mobali atemba yo finga davina afinga dakosa leke bana loti bokile sila solo afinga dakosa na soni dakosa leki bana loti mokile kosila. Mais na ba kaza pas intime na ye tout ça comment ba okoma ba asa mi intime asa ami intime te awelela coach pour na succès na aura ya dakosa ye bisanga film ni Eric Asala o epese makambulelo soki sorti médiatique ayaki na ngote ka asimba kisi pour na film X pechanga ata zomba mobali yo succès zulera ya mwana ngai ni za film na ngate pamela na dipine ba tourner film na bango ba sa makambu na bango ngala ke simbe la film dipine kisi seke mutu na ngezo sala oh. Non, film ya yete ya X pechanga lai na ndako na bango ngana ke na morgue nakela ngalema nakela na morgue ngalema pona simbela film ya X pechanga kisi seke ngana liboma na miyebi ona zata siko succès zola na film ya X pechanga tourna ngopete siko boy la biso film nino oyo Eric Asala asa na film te on ngandi adiembela dakosa muta leki lelo banda lobi Eriki kendo luka tantine ba régie moi couple ça et moi bien banda décarré aux la place té pour le mambo dakosa na calme Eric alobete coach soki akabona moi sine Lorian eza pour discipline sexuelle c'est-à-dire que kolinga bandeko ya ba comédien tout ça ya on de créer divorce na moi sine habité wana eza kozanga succès o dakosa jamais moral na moi sine na ndako maman na biso Lorraine aza na ndako ye bokuté moi seka benanga bien ka benganga na ko sa ta mo interview ouais ko ozomona eza lokuta aza même moral na mobali na ye baza même moral coach aza na ndako na ye obi ko bala star eza problème obi ke dakosa na za star ti muzu lokola Eric avai na kiti po finga dakosa non dakosa Eric nani oyo Eric franchement dakosa star na yo yo yebani te po na biso film oyo Eric Asala ya kanti de la ta lobi bongo na SB ba pese comme les tableaux azana l'autre wazote atonani bo bimisol le kale ayeba nini mais mission azoleka po ayebani te azoluka espace mais oui po ayebani te yo kadi soki ayebanaki vraiment aleka na émission yo so mwana dakosa asala émission ezane mpona bongo oyebisanga osotala émission dakosa yebisanga osomona dakosa avandi atala émission kaka ndenge ayaka na bapropos nani ndenge oyo alobaka na tv keleki tyo alingaka ye dakosta si sorti médiatique à d'accord ezalaka wana propos ya mwana libébi na nenga bien ba frère tout ça ça c'est bon hein bon toke na ngata ndo yo lobi kaka na kama nene botai ya wadi ba voice ye ya gola ina ba voice na yo ki ba voice te mais nzoka ya ngo papa ya biso zola te ozomona nzoka eza nango papa zola te papa batavai nene na poto mobala nene botai même moral bayina makambo botai image awa botai image na koketi boy na nzoka même moral mobala nto ezaka nango yaya botai image asundolela nani mikanda asundolela rythme mikanda aza même moral na mwasi na ye ozomona bakuki role na bango eza lokuta na moyibi oui rôle bakuki yango wana eza likolo yango moi mama bango tala réaction batikela ye silauka aza ya kokosala na Martin Mobimba osakane edavino mwa mabe alobisi mama mura botikela bino mama lobi mama lobi je pense que ndeka baoki yango boye nde balandi yango bona sir baotikala bango mpe batika ko mama lobi davine obitala silauka afongoli biso misu abi a partir ya lelo to boyeba na anniversaire ya Belvite ye mouvement confirmé pour le moment anniversaire na nga davine apwa
A confirmé biso. La finale a pendant anniversaire. Anniversaire moi na belle vie. Anniversaire moi na belle vie. OK. C'est belle vie maman na. Ko buka na te. Ko buka te makambo belle vie sala ka bana lelo ti mokile sila uko ko kangote. O mo to ke kumana vansi na gola na TV. Avant si ya gola na kiti e kumani. Po bafinga nani? Bafinga nani? Apwa. Davina apwa. OK. Capable amoni na kokana alors sangisi ba bianca na kati ba sangisi ba yela biso ka facture. Solo. Davina lobi muta lobaka te mama. Facture à régie des eaux yaka na komboni. Komba ya kolopanga. Ya na kolobate boya na facture de pesa ka goût. Yena lobate boya na jiba. Ya to lingi mutuka pa mate mais même biso jimpa. Mais ba jimpa na sorti bela ba jim suba mi 1500 francs nango. Ça l'a raté. To lingi ketchite. To lingi ketchite to lingi ravi 4 te. To lingi jukenite. Mère nango te. Soka zaki na nga yena ngo tanga yo répondre da pena fa ya pena chip. Bazo répondre malé ba na maloba. So yena ngo ça va peut obetele tolo. Obetele maboko. Oso na miss lo basangani bango nyonso na dorcas wa munene loka immeuble ya Sozacom mwasi ozanga pointira likolo mwasi ozota 50 munokolo kwa loko mapajero bandi movanda na TV po finga mutu lokola Davina oui batelemisa Davina apua batelemisi mabolo koko mwasi loka botina basoda movanda na TV ofingi Davina apua mwasi alataka pointire 38 yo za na 50 ta munene lokwa immeuble ya Sozacom lembisa ngana oyoka susi na oyoka soni lembisa ko ozomona tala misi lolo désir genge désir ya makambo désir ya bolingo désir tigicha cha emene ya wapi tala esika mutu akende na suka nanga suki na ya Johnny Chakala sikoyo likolo nango tozwi yagola tomonaka conteneur ya saratola ezolenga j'aime rose conteneur ezobina saratola obi mais conteneur oyo evandaka bien conteneur elingi kweya na elingi kwesa conteneur akota boye yagola na Chimili Mbondo ganga pourquoi ça abengana ba pour eti yagola benga nani osaratola benga na yagola poise abenga na Chimili Mbondo quoi même moral tolanda mwa voici sur les questions bien que lelo nyonso bafo ça na plateau mais au moins barchi pezali tolanda toka les questions bakutana maman déclaré mais vika no moto ka wala jamais ali ya mingi o bana mama baba tu nyonso et là problème te na linga na yo et là bébé lo sur la tête to solika matanga sikoyo le konanga OK bandela encore bien la photo baby quand nous montre ka wala jamais alinga o mingi o bana mama baba tu nyonso et là problème te na linga na yo et là baby lo sur la tête to solika matanga bana belvi kandi obanda makambo kala sila uka ne kumani bayoka mama enza menanga ile kecho osali sila uka bo jamais alinga o mingi o bana mama baba tu nyonso et là problème te na linga na yo et là baby lo sur la tête to solika matanga sikoyo voilà bekuna na blokayo mama émission sini c'est ça Likechu Pelvi Kandi obana makambo libosa batu nyonso la patrona umela seko la seko Likechu
la patrona obanda makambo kala liboso bato nyonso liboso ekumani liboso avie silasi yaya bokosilisa yango omoni nzambe masangani na kisi mpo ya kofinga eske obitanga yoka eloko sila ukabengana lekechu avre te bengana ye la patrona obanda makambo kala libosa bato nyonso famille bota révolte tala bafinga mwana nzambe te oza bapreuve nzambe mtabimisi yango fose euti mosika euti mbikudi voso barewike place bareseau za tension tiens la patrona obanda makambo liboso vie silasi liboso ekumani la patrona ata olobisaka ngai te mais olobisingaka lelo Merci beaucoup tous les fidèles abonnés internautes Gemma Ibele Télévision. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour ce nouveau numéro de cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Vous êtes là à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer. Comme vous savez, les travail nous oblige d'aller chercher les informations pour vous informer. Et je suis ravi de savoir que vous commentez au même moment, vous likez, et surtout vous partagez, vous vous abonnez massivement sur cette chaîne de Gemma Ibele Télévision. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous prête la vie également, qui nous préserve pour la bonne santé. Et pour vous informer aujourd'hui, je suis avec Bianca Zanga, moi, en tout cas, la famille Libota. En tout cas, une dame très respectueuse, une dame très intelligente. Mais au Kabula, plateau sur la Matali, d'actualité. Bianca Nabiso, bonjour et bienvenue. Famille Libota, voilà, merci beaucoup Américain Ngoma, vraiment plaisir il y a sous plateau et merci beaucoup d'avoir abonné à Gemma Ibele, les gros bébés de la presse. Aïe, motonacité, Madame Gims, motonatembe, oye, toye. Gemma Ibele a raté vraiment la fille qui dérange. En tout cas, merci à la famille Libota Mobimba, merci à Emiro Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision. Un grand merci et à Dongolé Sanzamba Versace. Merci à Odette Lessa, maman à Lesline. Et pourquoi pas Niki Lessa, Mifi Lessa Motema ya Papi, Irène Kialuta Motema Richard. Un grand merci à Karine Izanga, Jocelyne Kialuta, Patricia Branco, agent César Moko Adajo Banza, de Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwa Rose Mengaza, le roi célèbre. Merci à Mamita Dina, merci à la grande H, et Maman Sakina, merci à la maman chérie à moi aussi, Maman José Doussadisu, Maman Niba Super, Maman Ningoya, Maman Gina Mabiala, et Maman Nabiso et Win. Merci beaucoup à Maman Aningo Yamputu. Merci à Papa Alain Godard Eliko. Pardon, Papa Godard Eliko. Merci à Papa Alain Guy. Vraiment, donc, américain.
ba question ya yo et puis biyano yanga. Merci à Pamela Matondo et notre Luzolo papa na Victoria moi na star Azastar. Merci na exaucé Mikebi donc ba question ya yo et puis biyano. Vous allez ensemble Bianca Zanga bonne santé na non. Zanga ba santé na bonne. Santé peut perdre vraiment na rythme Congo ya Fati Béton. Nzamba lola so batela donc Angola Nzambe vraiment toza bien. Angola Nzambe toza bien mais observe que maman santé de déranger est-ce que non maman siko dans le bon sauf que grand frère nanga dans un hôpital. Grand frère dans un hôpital. OK. Nzamba lola vraiment à sali grâce à ça na bon moyen ça qui évolution c'est bon. Ah oui ça va merci. Voilà, merci beaucoup à tous nos fidèles abonnés internautes de Gemma Ibele Télévision. On est là avec Bianca Zanga, comme vous le savez toujours, on a eu vraiment et à Kitoko. Bianca Zanga, Sango Boni à Belleville Télévision, place sur dans un couple croisé. Déjà, na Katia, il y a chaîne Abisso Belleville TV. 10e épisode déjà, ça évolue comment? Non, couple croisé, donc 10e épisode. Il faut comprendre, hein, au 10e épisode, il y a Belleville Télévision. Place on comprendre que Belleville a mouni na moutete. Il y a solo, hein? Nzambe écriture. Babenga nzambe écriture pamba te. Babenga ye atike écriture na défaut ya pamba te ya solo. Bambakala. Na oloba na yo eza makala. Belleville a changé écriture. Moi-même ata bango moko bato babanda kokoma kala ta bamona écriture à Belleville. Ebele baoka mutema pasi. Baoka mutema kifiamfita. Koma mwana mukie boye. Kitenge sana mwana mwasi. C'est bon, tu peux totalement bien. Belleville pas qu'on est capable de faire kitenge sana. Non lo bana yo. Ata ye moko papa place avant na ma soka soki azaka na bon moi. To soka kufa soka za na bon moi place avant na azaka fier na Belleville. OK. Autant la 10e épisode autant na nous film na biso ndenge ezokende. Modèle Davina Apwa, modèle Aba, Ada plutôt, modèle Ada. Ah, principal tonné. Oui, Davina est principal. OK. Modèle Ada, concernant Sylvie et Seka. On sentit que le film est qu'il y a un mami. Il y a un bon. Sylvie au Kangaye, à Rosala Boye, Sylvie qui a la procédure à divorce. Belleville, c'est Atina qui est un 9e épisode. Elle a dit Kende au réfléchir. La nuit porte conseil. Ozomona. Tala Davina ou tina ba déception na ye ya Ada. Aïe pas Patrick, tonton Batou. Wa yebi na eta lisumuté ya lingi Davina apa. Tala Patrick. OK, mamoza na sima. Mamoza na sima. Ozomona. En tout cas, yango décor à lobby na Davina bi. Oza hypocrite. Davina a pensé hypocrite. Modèle a ça la Patrick na film oyo. Davina au côté na monde si je savais na Ada. Si bon regretter bon kanga bango. Bon regretter. Dans film aussi la bongo. No Belleville qui va calculer na biso za Belleville hein. Solo hein. Elle va compliquer biso na suka fort. Ndenge mona film o ke aussi la na 4e épisode. Ah t'es meilleur comme ça dans 15e. Dans 15e. Le film est à goût. On a sur 20e, on aura vu la biso, père na biso monde de gauche. T'es 20e peu mon cas que non peut saison. Ba muyombe gauche na baza ba icône. Bato ba finga papa muyombe gauche ba mayele te. Ba sans vision. Solo hein? Oui. Ndora papa muyombe gauche so nga lelo na boudé critique papa muyombe gauche vraiment. Qui vous sentez que ça la 4 ans. 4 ans. Il y a attends 5 ans. Attends 5 ans. Si le pesa kaka. Solo. Voilà. Bianca Zanga, on est avec vous en tout cas, l'actualité est tellement belle. Et vous êtes on va suivre cet élément et puis dans quelques poussières de minutes, on va vous retrouver pour la suite. Mais également, prenons le temps d'analyser Nagnon Sotoyo qui en tout cas, je profite également pour dire un grand merci à Igor Nganga, Mouyuda, mon ami depuis Luanda. Un grand merci à toi, un grand merci aussi à Paris Sepakalingomba depuis Luanda. Un grand merci à JR Ngoma, Ngoma boutique d'habillement. Un grand merci aussi à mon grand frère Jonathan Ngoma. Bianca Zanga, on vient de suivre la vidéo. Automoni, la star Mama Sila, là, total Ibso Nyonso. Automoni ndenge a sali ma déclaration. Évitez ce que ma déclaration to nakolo bani les termes qui convient. Apparemment ma propos il y a Davina ils ont commencé dans ma to et puis maman kokita répondre. Si on analyse bien la vidéo totale. Davina Apwa, bravo.
apoza kilo. Davina apo en tout cas osukisi masila uka mute masila uka kokete alobi. Il devine aux amants à ma paix, hein? Il devine. Davina aux amants à ma paix, Davina. Mukola lobby. Mukola baby. Abiya kosona na stade Mobimba. Aolembate. Il devine. Davina yara lisusu. Les années Davina. Yakana facturé. Obi, Davina za moi mabe, hein? Mukola kokite. Abina ko répondre bino banima mike te. Oso répondre da Davina. Et moi ngo ke na ondeni. Il pas bengi Davina liboma quelque chose. Davina za liboma te. Akoki choc te. Ata traiter Davina mutaliboma. Et ça c'est nini à répondre Davina. Et yo quand tu répondre Davina. Ça Davina ko. OK, ngapana no tatona bateske o déjà Davina. Vidéo Davina. Davina la kisi si lauka. Na sa muninga noté. Solo. OK. ala kisi si lauka naza niveau moko na bana na ote. Yana niveau mona yo. Naza niveau moko na yo. Ya répondre. Yebe siko atalisi batu. Que naza niveau moko na Belvite. Naza niveau moko na Davina. Apwa. Yango mona répondre. OK. Dans un niveau ya si la azana niveau ya Belvite. Atalisi batu na vidéo na sali. OK. Yango zo mona be kumani ba kondi yenere. Bon bah tu vas lobby la est-ce que ba comprendre monter mambo moi répondre. Bata, bato obion la lobby donc ekumani mwasa mukuse basa mikuse. Président de la République fa pese na ngango apesa ngai bango. Fona benda bango makolo bakoma milai. Kala ti ya ko supporter choc à Davina te ya répondre. Ya talisi biso ke bel pas milai. Ya talisi bango ke naza adversaire ya Belvite. Adversaire na ngande Davina. Yango mona traiter Davina za pa mamutu. D'accord, répondre à Mike Mikete. Alors, on a occupé Mdaliboma. Si on répond Nani. Ah, Davina za kilo, Davina za moi ma bé, Davina. On met surtout le facture. Et puis, na likambuke, et là, on se suit bango makasi. Davina bagna bloquer maman abino. Ah? Davina. Il devrait bien comme la bloquer si la ouka. Il m'a bloqué. On a besoin de payer rage, pas Zuma. Il y a un monopole. Il y a bloqué si la ouka. On non nini. On bloqué si la ouka. Si la ouka dans un niveau. Et Davina zamuta choc. Mais à répondre. Ah, au côté faut répondre. Il y a un autre monde bisonio. Tout na la monité. Na la yoki. Te biso tout yoki. Maman ça moi pacifa mamba Davina ka oyo et petit bato moi belé na bato. On Davina dans succès Davina ta internet un mois. OK mana on kambango. À l'acheter. Un mois. OK Davina matata. Ya. Na moi peut fivette mayamba ye basanga na lekechu. Ba répondre Davina. Abi Davina yo za na raté ya ko sala télévision matalana. Oh, muto bango mi balende basanga ni bongo. Muto azana oraté. Muto azana monopole te. Mourate. Bango lisusu bakoti bitumbango. Ba ye lisusu. Il devine pas no sabatu boyeko. Affaire Davina sangisa wate bila. Le que toi ye lisusu. Vivete pas sangani. Ya sangani. Ah. Davina za kilo atana niveau ya silate. Bongo sangisa bango te. Yo muna yo nani tout ça non. Oh, ozo mona ngo lisusu te bango basangani lisusu. Oba. Bakokite. Osa blog po basangana lisusu. Ah mais wana franchement faut bosangana lisusu. Babose nango na yete. Nani? Nana Yesus te. Nani ngwana. Nano ayenante. Bango ne tudasi ba. Bae mislo ai. Bango ne tuba yeta bandaki yango. Bosangana su bien. Bango nyonso. Bango nyonso bosangana su bien. Ah Davina za moi mabe OK. Ya muto sana orate. Ngane tina vanda ngaboye ba sorti mele tikina ba makam na bango ba to na makam na bango awati omoni ke ba pesa te la liwa mamnina ba to na makam na bango dernièrement amama ke lesbienne na bango to ko bima wa ya mo se fifina mo se ba buka mi na Afrique Sud nani mida ba buka mi na Afrique Sud non yakola ba to na makam na bango to ko longa e to le kaleka ozomona makam na bango to ko bime bele a wem so yaki
toyete makambo elali te elali siko na nani okima na bango mbao davina obengo leke tya kote su makambo oui leke azali leke tu ye leke tu aye davina pamela davina kilo davine vivete même oloba oui nalandi na plateau noki motema pasi davine opesi choc baza ebele faut tosola quand même namoni ancien en terre ya groupe Simba Eric Litando azalaki moko bami en team ya Dakosa coach ayesu na propos quand le même sur Davina comment vous expliquer politique Davina l'exposition bongo a touché moto asila alors que baza niveau moko te batunyos basa na groupe Simba bokangi munoko bota la guerre wana na ebité tu trouves comment par rapport yesu ya aya Eric yo ya kakasi comme yo za mobali omoni ke yo za la nguya yo ya kakasi ami yo kelima ndefo ebele na sonité obengi aya ye za mobali atemba yo finga Davina afinga dakosa leke bana loti bokile sila solo afinga dakosa na soni dakosa leki bana loti mokile kosila mais na ba gaza pas intime na ye tout ça comment ba okoma ba aza ami intime te awelela coach pour na succès na aura ya Dakosta ye bisanga film Eric Asala o epese makambulelo soki sorti médiatique ayaki nango te ka asimba kisi pour na film X pechanga ta zomba mobali yo succès azulira yango wana ngai ni za film na ngate pamela dipine ba tourner film na bango ba sa bakamu na bango ngala ke simbe la film dipine kisi seke mutu na ngezo sala ta non film ya yete ya X pechanga lai na ndako na bango ngana ke na morgue nakela ngalema nakela na morgue ya ngalema pona simbela film ya X pechanga kisi seke ngana liboma na miyebe ona zata siko succès zola na film ya X pechanga tourna ngopete siko boy la biso film nino oyo Eric Asala asa na film te on ngandi adiembela Dakosa mutu aleki lelo banda lobi Eriki kendo luka tantine ba régie moi couple ça moi bien banda de carré aux en place cité pour mambo Dakosa na calme même Eric alobete coach soki akabona moi sine Lorian eza pour une discipline sexuelle c'est-à-dire que kolinga bandeko ya ba comédien tout ça et on de créer divorce na moi sine invité wana eza kozanga succès Dakosa aza même moral na mwasi nena ndako mama na biso Lorraine aza na ndako ye moko te mo seka benanga bien ka benganga na ko sa ta mo interview wayako ozomona eza lokuta aza même moral na mobali na ye aza même moral coach aza na ndako na ye oyebi kobala star eza problème oyebi ke Dakosa na za star ti muzu lokola Eric avai na kiti po afinga Dakosa Eric nani oyo Eric franchement Dakosa star na yo yo yebani te mona biso film oyo Eric Asala yaka nti lelo ata alobi bongo na SB bapese combien de tableau azana l'autre wazote atourna nini ayeba nini mais mission azoleka po ayebani te azoluka espace mais oui po ayebani te yo kandi soki ayebanaki vraiment aoleka na émission yo so mona Dakosa asala émission ezande mpona bongo oyebisanga osotala émission ya Dakosa yebisanga osomona Dakosa avandi atala émission kaka ndenge ayaka na bapropos nani ndenge oyo alobaka na TV keleki tyo alingaka ye Dakosa si sorti médiatique à Dakosa ezalaki wana à propos ya mwana libeli ndenge bien ba frère tout ça ça bongo bon toke nango atande oyo olobi kaka toke nango kanda oyo olobi wana atande oyo olobi toke nango Simba te ozomona sikoyo mwasa Dakosa avandi mama bavandi ata mobali na kitoko ya taille age Eric oza zozo kino luka pointira ya lokolo no Eric sapata malongo za nango to yango na TV tala chemise ovanda na TV osela ngo mission papa otaki ngo bien otaki ngo bien ko tala chemise ozo ofingira Dakosa oza na valeur ya Dakosa te mozo ya TV pour traiter Dakosa aza ni andumba mais yo moko nanu yo moko Eric des fois makasi aza Eric a des fois
Eriki sila mana dakosa leki yo aza na niveau na ote banda le oti mokile ko sila papa kende ko luka baninga no baleke tu amura kende luka ba rési ba décarré voilà votre kiri pas dakosa na kiri na binote dakosa za homme marié obi mo sa dakosa ya mo taza mutema aza ma force au moins ba Lorraine ba loka ba ma biso ba CDJ mampata OK papa biso kofi lo milia ya na makambazite ya mamoto akanisa loka eninza CDJ na age comme na bima abinono soka za mwana mobali na ngai ya na obokola très bien ya loka Lorraine abilo makamne tu ba oloba na nia tu ba oloba pour la mobali na ngai j'accepte mon mari je t'aime beaucoup ya ba da moko même moral ba ki na makamana na botaya wadi ba voice ye ya gola ina ba voice na yo ki ba voice te mais nzoka ya ngo papa ya biso zola te OK ozomona nzoka eza ngo papa zola te papa batavai na poto mobala na botai même moral ba ina makamba botai image awa botai image na koketi boy na nzoka même moral mobala na tozaka nango ya botai image asundolela nani mikanda asundolela rit mikanda aza même moral na mwasi na ye ozomona bakoki role na bango eza lokuta na moyibi oui role na bakoki yango wana eza likolo yango moi mama bango tala réaction batikela ye silauka aza ya kokosala na marti mobimba osakane edavino ya mwa mabe alobisi mama muka botikela bino mama lobi mama lobi je pense que ndeka baoki yango boye nde balandi yango bona sir baotika bango pe batika ko mama lobi mama sa guerre na ene davine obitala si lauka afongoli biso misu abi à partir à lelo to boyeba na anniversaire ya Belvité ye mouvement confirmé pour le moment anniversaire nanga davina apwa a confirmé biso davina apwa na anniversaire moi na Belvité dibosa mwana Belvité c'est Belvité maman na ye kobuka na te kobuka na te makambo Belvité asalaka banda lelo ti mokili sila uka kokango te omonto ke ekumani avandisi na egola na tv avandisi egola na kiti ekumani mpo bafinga nani bafinga nani apwa davina apwa tala place davina amemi bango likolo mais la sortie médiatique oyo davina atikali ofinga mutu te na sortie médiatique oyo davina alobi kaka ke bino bato bofingaka Belvim botika kofinga parce que eza na bato ebele oyo badépendaka ebabela eloko nini ya mabe davina alobi wana lelo bafingi davina ntongo pokwa midi nana ye te ye moko silauka ye ekuma na ye sans côté bambolombolo na bango mike banyama kofina bango nyatu basangani nakuna kanti eloka mutu kalekecu aya te meta namoni lekecu esekisinga ekamusinga estce bango na temps lelo bango bakokalikile bakokalikile mavivete maya bavandi akalikile davina mpo ndi komikitya boye mpo na nini na sortie médiatique nini oyo davina alobaki mais oui davina akosi pe te mama abino aza zoba mbona biloko boye mutu lokola mokolo lokola ye silauka bapropos alobi akoswana stade capable amoni na koka na ye basangisi babianka na kati basangisi bayela biso ka facture davina alobi mutu alobaka te mama facture ya régie des eaux yaka na kombo nini komba ya kolopanga ya nakoloba te boya na facture nde epesaka goût ye naloba te boya na jimpa ya tolingi mutuka pamba te memela biso jimpa bajip na basorte ebele bajip mosusu ya mwa 1500 pere nango ezalaka te tolingi kechi te tolingi ke te tolingi ravi 4 te tolingi jukeni te mera nango te
So azaki na nga ye na ngotanga yo répondre Davina fa ye pe na chip. Bazo répondre malé. Maina na maloba. So ye na ngo ça va peut obetele tolo. Obetele maboko. Osomona ba miss lo basangani bango nyonso na dorka so munene loka immeuble ya Sozacom. Moi sozanga pointira likolo moi so ta 50 munoko ali loko mapajero. Bandi. Mon vendre la TV pour finga moto ko la Davina oui pas misa Davina apo ba te misi mabolo koko moi c'est le roi botina ba soda mon vendre la TV au fingi Davina apo moi ça la ta pointir 38 yo ça na 52 ta munene le quoi immeuble à Sozacom lembisa non yo ka souci na yo ka soni lembisa ko Ozomona tala Miss Lolo Désiré genge Désiré ya makambo Désiré ya bolingo Désiré tikicha cha emene ya wapi tala esika mutakende na suka nanga suki na Johnny Chakala sikoyo likolo nango tozwi yagola tomona ka conteneur ya Saratola ezolenga j'aime rose conteneur ezobina Saratola bime conteneur oyo efandaka bien conteneur elingi kuya na nga kwesa conteneur akota boye yagola na Chimili Mbondo ganga pourquoi ça abengana ba pour eti yagola benga nani Osakato benga yagola poise abengana Chimili Mbondo quoi même moral ngabula bagaro de bandana ngukala même moral OK Osakane abengana ba mupwani amba kwesa conteneur na oloba na OK na oyebisa conteneur ezolenga ka tu kwatu conteneur ezobina bana kati mobinisa conteneur boye Saratola kota ya kofungola boye Chimili Mbondo na nani na yagola ya ja papa na mama kukule ya lembe mwanango mama na ye Saratola yaka boye yu obi na mwa suka famille bota na kenda kana na information na source ya lobi problème ukendi abeta Saratola magoda menzoka yene babeta magoda pa Chimili Mbondo na conteneur à Saratola ozomona be suko yana TV ofingi Davina apwa moi so aleki yo tala tendance le komola la bado fo bofana ba bokangi bar mobimba bokangi po ya zoma ya kolala pongi quel genre de femme 1 heure 2 heures 3 heures zakana ba à la place au vendre thé parce que renda kutontima OK mama foutre quelque part na ya azane lokote na oloba na yo munoko pamba bazane lokote lelo akomi kola na bar bato fo bakanga terrasse na bango po ya kovanda bata bongo to bato ya calculer bango te tala mwana Miss Lolo ba sente ye akebotela mobala mwana na atuka bino botiki ndoki te omona Miss Lolo ba sente abota na mobala mwana na mwana ba sente aoza susu 4e koko OK ozomona moya na TV va na TV pona kwa kofinga bato baleki yo c'est quoi ça ozomona merci pour la yemoko si la uka confirmer biso que anniversaire na ngai mo finga sous Belvite anniversaire na pour le moment no finga Davina apwa OK merci ka sous Davina apwa ça sous sorti médiatique mususu obi tour mer en 4 na AVC ya oyako et bon atika bango et atika bango fo basangana omoni Davina sangisi bango sangisi poto asangisi na Kinshasa et Davina aposa matata Jemima Ibele gros bébé de la presse ozomona na famille ozosangana te Jemima OK famille ozosangana makasi la famille ozosangana en tout cas bien Kazanga c'est pour moi un grand plaisir de t'avoir sur ce très beau plateau mais au moins tout là dans ma voix sur les questions bien que lelo nyonso ba fois ça na plateau mais au moins marchi pezali tout là tout ka les questions bakutana maman déclaré jamais. La liga au mingi. Au banama mama batu nyonso. Et là problème te na liga na yo. Et là baby lo sur la tête to solika matanga. Sikoyo le kunanga.
Ok. Eh, Bandela, non, Bandela. Bandela, on va bien. Maman, maman. Merci, Beta. Baby, quand nous montrons comment la jamais. Bakutana na matanga. Oh, banama, maman, va te nyonso. Et là, Linga problème, linga na yo. Et là, baby, non, sur la tête, tu solika matanga. Eh, Bandela, susu, Bandela. Bandela. La maman chéra moi aussi. Yoka, yoka loko yo. La photo. Baby, quand nous montrons comment la jamais. Linga na mingi. Oh, banama, maman, va te nyonso. Et là, problème, linga na yo. Finga nenga na TV. Tinga no ngelo loka suka na to sola te me to solina matanga. Tia. Mais loko moko to bakata nano. Et loko moko to lo bana Belvi Kandi obanda makambo kala. Tia sila uka ne kumani bayoka. Mama enza menanga ile kecho osali sila uka bo. Ali ya mingi. Obana mama baba to nyonso. Et là problème te me linga na yo. Et là baby lo sola te me to solika matanga. Sikoyo. Voilà. Là, c'était maman et maman. Et monsieur Sini. C'est ça. Les ketchou. Belvi Kandi. Obana makamoli bosa batu nyonso. Eh, la patrona. Umela, seko la seko. Le ketchou. La patrona. Obana makambo kala. Libosa batu nyonso. Libosa ekumani, libosa vie silasi. Yaya, boko sili sango. Omoni nzambe. Omoni nzambe. Mais sanga na kisi pa yako finga. Est-ce que obitanga yoke loko sila uka bengana lekechu. Avwete bengana ye. La patrona. Obana makambo kala. Libosa batu nyonso. Famille bota révolté. Mais tala ba finga mona nzambe te. Oza ba preuve nzambe mtabinisi yango. Faut se uti musika uti mbikudi. Uti mbikudi. Voiso. Il va réouvrir que place la raison d'attention hein. Tiens. La patrona. Obana makambo libosa vie silasi. Libosa kumani. Ah la patrona. Ato lobisanga ngai te, mais olobisinga lelo. Obi belva sa makambo hein. Il va résima ouais. Na bata ba résimu nani le ketchu. Na nyonso olandi oyo koloba nini na bato tu ba bayaka ofinga mama Belvina. Batika na ba. Les questions qui se monsoni. Batika. Kuna pe misi lolo. Ozomona, kuna pe misi lolo. Belvi la patrona. Ah, nzambe na ngai. Ah, Belvi. Siko, bayela ngai pe ya ngai. Ese ngape ki papa yo bimisela ngai ya ngai. Jema ibele yo kumisa te. Tano le passé non. Jema ibele yo kumisa te. Kanisa non. Ti na kumisa te, na kumisa te. Barchive ko mokanga. Na kumisa te. Na kumisa te. Kumisa te. Na kumisa te. OK. Mama solo na bango kasi. Bo baba kuti tu bala. Bo benga leke. Baba kuti tu bala ndo. Bo benga leke chu. Bo benga na. Bo benga leke chu. Leke cha 5000 famille. Leke cha décevoir bino boye. La patrona. Obana ma ye changu. To shite boye te foto shite le loko. Iyo ke loko yo la mama chera moi. Baby quand nous montrons comment la jamais. La patrona. Et là problème te me linga na. Amoni mera na matanga. Et là baby lo sola te to solika na matanga. Et là Belvi to sola te solika na matanga. Ah la patrona. Voilà, bien kazanga en tout cas. Benga na lekechu. Si ça na bango mot de la fin. Benga na lekechu. C'est pe bona vidéo mo ya boy biso pe to kumisa vie silas boya nango. Boya. Po biso mato ko filma mutu boyete. To filma mutu boyete. Photo film mutubo était bino pe boya na loko na biso kanga biso. Voilà. Merci beaucoup bien Kazanga. On va finir avec vous. S'il y a des dédicaces à faire, ça fera énormément important. Vraiment merci na mon mukolo chaîne yo, j'ai maïbé lego bébé de la presse yo yango yo.
Merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Maman aussi. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka Motema Rodout Bangala na Italie. Merci à Johnny Lema Aquarium qui le a Congo 10 fois belle. Un grand merci à Pamela Matondo. Merci à Exode Mikebo Azad derrière la caméra pour l'image comme c'est grâce à eux. Merci à Dipiné. Merci à la famille Bota Mobimba. Vraiment bon anniversaire à bébé et à Prince. Moi aussi une année. En tout cas, joyeux anniversaire à notre fille. Donc, Nzabalola, Abatele, Apambolaye, bonne guérison à Sami Amba, bonne guérison à grand frère Nanga, famille Bota Mobimba. Nous sommes de cœur avec vous. Okay. Donc, ceux qui nous ont bazongité, tu recoutes à la prochaine occasion. Et Nayo Mokope, Américain Goma, merci beaucoup pour la plateau. Merci beaucoup Bianca Zanga d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette très belle émission. Merci à vous tous d'avoir été là nombreux en train de nous suivre. Vous étiez là à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. N'hésitez pas à commenter, à liker, surtout abonnez-vous massivement sur cette chaîne de Jemima Ibele Télévision. Merci également à toute ma famille Ngoma qui était en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Merci beaucoup à l'assistance de Dipiner, Pams, Nok. Merci aussi à Exode Mikeb derrière la caméra. Merci à Igor Yuda depuis Angola. Merci beaucoup à mon vieux Tréphane Mbumba Benzema. Merci aussi à Jonathan Ngoma Grand Lion. Merci beaucoup à Tatsimben Zalofo Bongeli, un grand frère que j'aime beaucoup. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous vous prenons congé surtout. N'oubliez pas de faire des gros câlins à Jemima Ibele elle-même. Au revoir.